Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili tolongola ye. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekae. C'est bon. Balandinyo soya Banius Mboka obo mesana kulanda Edino image vraiment Banius Mboka ndi makambo Edino image bilengi makambo kaka Banius Mboka pe makambo vraiment minga olobezaki na solo na biloma muke to yebana no Tania Bayaka to yebana no président Mboka na biso Congo RDC zalaka nani Tania Bayaka pesanga na nkombo ya président Mboka na biso ya RDC komoni ya nani Tania Bayaka na pesio na no question wana Tania Bayaka répondre nga la question na ngai président Mboka Congo RDC zalaka nani Joseph Kabila to Félix Tshisekedi yebisa biso nanu Landu Kosi merci vraiment ndi boko la danga na salaka mingi makambo te mais lelo naza un peu perturbé par rapport ya makambo na zomona ope na zoyoka premier ministre na biso auti ko nommer mais ole askumisa mukonzi o aza molelo mukonza mboka na kombo ya Fachi Chilombo Tshisekedi mais ya kumisi na ye Joseph Kabila est-ce que ezana sens to ezana sens te bo mekana bino batamayeli bo mekana ko solo to solo rama mukena bino bo bisanga nanu Landu Kosi Tania Bayaka bo pesanga biyano na mituna na ngai s'il vous plaît bo tikanga bo itina solo langa mokote nani bo pesanga ba réponse polele hein polele na lingna yeba nanu likambuzaka moko ongai na yeba premier ministre o wauti ko nommer na mboka Congo RDC ye a remercier na ye président Kabila bon to nga na yeba so na mboka Congo RDC président zalaka nani Kabila to Tshisekedi na sengi na mi sanga miyano biyano bino s'il vous plaît polesha pesanga yano na yo comme ça to les la question mususu vraiment et ça la passe mingi mboka Congo to comprendre ngote mboka Congo comme ko tambula to tambula na aveuglement ndengwana tuzomona pendane tuzomona ti to komona tuzomona ti vraiment premier ministre mboka Congo RDC azo kumisa na ye président o aleka na ye o salongo na pouvoir donc c'est que président azalaka na pouvoir ba politique ba to bolinga mingi politique ngolo ba nini bo expliquer na biso pardon pendana na ye banano batama ye la politique bo me ko expliquer so politique ngolo ba nini faut saka to zalaka na droiture moko boye hein maître Eric Mando na ye ba président ya mboka Congo RDC kombo na ye nani Chocopik président mboka Congo Chocopik pesanga président mboka Congo kombo na nani na yeba pour likambo be komi ko perturber bato hein mitu na biso komi to komi un peu craquer na mitu par rapport ya ba makambo zo na Congo RDC président ngo Zakasko nani Chilombo Tshisekedi to Kabila Kabange boy sanga na s'il vous plaît
Avant la question, on a une réponse. Maître Eric Mando, Chocopic, vous pouvez réponse. S'il vous plaît. Pour tout le monde, Congo, comme il y a Bambéa, je suis Bambéa. Hein? Chéri Nanga, comme Bambéa. Pas présent à Bissoba, comme Bambéa. Est-ce que vous pouvez vraiment, s'il vous plaît? Tout comme on a besoin de musicien. Vraiment pas si penza mboka Congo toujours comprendre ngo te mboka ya Congo ba président toujours batté soki président nani soki za Kabange to Félix boye bisabiso non parce que premier ministre a prêté serment na kombo ya Kabila Kabange a remercier na Kabila Kabange est-ce que zalaka vraiment toujours mona yala soki to lobi to lobaka ezalaka penza bino moko nanu siko kibukonzi yango eza ya nini ya étiquette to eza peta vrai kibukonzi tricage yango to comme mona ngo fara to mona peta ke mboka eke nango na bapa eza na kana bapa ya biso to akina susi kaka o na éviter premier président na mukili oyo o ba finga lokola président Kabila Kabange azati Afrique mobima na Europe mobima donc monde entier président va finga koleka Kabila Kabange azati mais toaki na posa ke Kabila Kabange alongwa Kabila Kabange alongwe mais tout mona ka ke premier ministre ba ko nommé ya même pas une semaine wa premier ministre azo kumisa na Kabila Kabange donc c'est que Kabila Kabange a toujours le pouvoir c'est que mta diriger na mboka Congo nokolias président biso za kanani président oyo ya sikeza nani to e banano nokolias de mingongo yebisa biso nani président ngo za nani tozo yeba peti so za nani to eza to aka na rais to za na Félix to yeba ti Edgar Mokonzi hein Edgar Mokonzi akomani ka boy l'air nyos ka boy to comprendre na biso ye c'est que quelque part azo comprendre que mabe penza place ezali pourquoi biso to kolanda biso ta koto te photo landa ko poto mona clair za koto yo ah ben non to abusu bana mikete po bakosa biso to yeba te ke ni ezoleka biso nyonso baloba ngo congolais nyonso atalinga politique te mais politique ko rattraper ye na minute to komi politique ko rattraper biso pour nini to linga to yeba vérité mo boye vérité ngo toujours yeba ngo karati bakosa biso kala ba parents na biso ba mema biso pe na ndenga mabe o politique eza lokuta yango pe tuzomona mais sikoyo so to continuer kana lokuta mboka na biso ngo bonga ndenge nini ba jeune bazana bango bako tambusa mboka Congo RDC président Félix aza jeune oya poto avani na poto akotambusa Congo RDC na calme ne so na kimia ne so mboka pe bongi mais comment tous les bateti jusqu'à qui vous continuer banda zwa to yeba te nani mutaza mukonzi mboka wana bomoni place ba vérité comme bimasiko ba vérité comme par rapport ya premier ministre o ba nommé premier ministre ba nommé a komisi na ye président o salongwa na ye botala na est-ce que ça la penza premier ministre ba nommé yo penza soit disant Félix Tshilombo a nommé yo mais yo ke komisa na o mutu mususu muto salongo la pouvoir au moins que bino sobokena na bino kinga kati vraiment faut champion Cobra et ça li passi et ça la passi na ba ebiso bato to linga na biso politique te mais to comme kota politique par rapport kaka ya makambo to zomona la net katanga hein la net vraiment tala nanu makamba boye penza bazuri biso premier ministre ba tieri biso mais premier ministre ngoso assez trop so pas to éviter so ka se trompa ki so pas melaki masanga to éviter comment que lobake OK remercier Kabila Kabange na Congo mobimba monde entier ba yebi que Kabila Kabange aza sous président mboka Congo Kinshasa ti Congo RDC mais yo premier ministre ba nommé yo na miso abatupe mokili mo bazo mona ozolo belande président Kabange est-ce que ça la penza ya Roger Boleba et ça la penza vraiment pas ko sa biso ka boy to bana mikete ya Roger faut to ba bien ba vérité moko boye bon me ko expliquer sur politique elingolo banini tina niveau que premier ministre yo ba nommé yo ke kumisano président Kabila est-ce que ça la penza
tu es que président Kabila qui président na biso hein auti ko na bato ça l'élection hein Kabila nani Félix a qui vous conduit tu es bien go nana est bien goté malgré tout Madidi azo combattre toujours pour bato la qui vous conduit na tu es bien on wana biso tout tu mando qui peut politique mais tout le monde injustice oyo et salami makamde ti makambe comme na niveau Madidi biso ngala landa lingana pe Madidi te na ba ki na pays mais vu kaka injustice oyo tout le monde qui na Suisse kuna so na Genève yango ne pesa la musa ngai na po biso ngala linga mabete nde na linga justice ngala linga za correct vu que na mona ki basangane entre bangone surtout basangana ki po balongo po balongola Kabila Kabange na place tango bayokani bayiba pona mutu moko ko pona mutu moko mutu nga bimi pe après suka nango botomona match ndé baluka kinango si c'est comme nango neuf bongwani nango lelo yo tozana Félix Tshisekedi Tshilombo na pouvoir mais na Félix Tshisekedi Tshilombo na pouvoir banda za pouvoir na ye après ça biso 100 jours wana et coquille déjà normalement surtout les coquilles déjà aye ko pesa biso tozomona misala salama wana to boyango tozomona ba goudron salama misala pene salama ba makadama etonga ma bien ba terrasse bazobongisa banini wana pena c'est à féliciter moi to boka to boyango yati mais toujours comprendre te kasi nani lelo zo gouverner mboka wana Congo RDC to yeba nanu na kumbakisa DJ Dollar artiste polyvalent to yeba nanu nani zo gouverner mboka Congo Kinshasa lelo premier ministre ba nommé premier ministre surtout bien que premier ministre va nommé Fachi Tshilombo mais tu comprends te premier ministre l'équipe dans l'écran na télévision ya mokili mobimba alo bana biso nini ke azo remercier na ye Kabila Kabange est-ce que ça na sens penza obi batakanda penda na mamboka loka mamboka ba arabe ba bete masasa kufi hein ba bete penda masasa kufi parce que comment yuzu même sur le erreur mo bo za erreur grave donc ce que to moni penda ba vérité siko ke mukonza mboka eza na Joseph Kabila donc papa na so Félix Tshisekedi eza neka étiquette vraiment bon mekana ko éclaircir biso to asuba na mikete po beaucoup ça kosaka biso so eza nango ke Kabila mtazane premier azane président mboka na boye biso ka clairement ke yem tazakane président Félix Tshisekedi aka soki adjoint na ye soki nani to yebi bete encore mboka na biso ba ministre ba katale belé premier ministre deuxième ministre pas à la troisième pas cause na ye tina cinquième pas cause na bango surtout ba commissaire du peuple écoute mbalo edika mokondi mbalo na moni nazoka ba commissaire du peuple était edika mokoto c'est quand même muke mbalo Congo na biso Congo changer mo muke évoluer mo muke na ba terme na tanga mobutu to na ba commissaire du peuple tale belé ba commissaire du peuple lelo to comme na honorable ba honorable siko ba honorable o alelo ba PZT na mboka Congo RDC ba honorable o alelo soit disant ba honorable ba PZT ba pena léger na mutu akoza honorable te na mboka wana akoma honorable na musicien ake ko postuler pour comme honorable est-ce que ça a sens au moins la mission on veut bagage ça la ngoti même pour na mot français kaka pour na ko prononcer pour na ko ça la moi phrase l'aime sous tout le monde faute belé mais alinga bina pe honorable est-ce que ça la penza mboka na biso penza mboka c'est tekama na ngo penza na nga kota corruption penza na mboka Congo wana penza ka poto vivre na cop kaka tout le temps vraiment ça pas si mingi mususu kuto ayebine kuto tema ayebine kuto ayebine signification ya ki honorable wana te au député ayebine même utilité pour nous honorable pour nous député faut ça la nini ayebi na été mais vu qu'il y a pesika moi mbongo na ye babimisi yebe honorable alors ba rappel le côté bana mokile bana lo bana pe le côté ma ozo ba mbongo na so on diga mokondi ba comment ça combien ba comment gagner combien diga mokondi so diza ba comment gagner so ba 12 000 € par mois est-ce que 12 000 € par mois pour na mutu mo lo bana pe le côté vanda na eka ba kwazo aza ko s'enrichir na mboka Congo RDC hein ba professeur na biso ba père na biso ba tangisa ba kemba kutu bazaka même pas ba salaire hein musala pe na Congo ngo peza na ngote mais ba tumoka mo avandi na ndako be soit disant ba benga député azonginda eza sens te bande ko nga photo la muka Congo alelo eza su Congo alobité Congo alelo eza pe na Congo photo tellement to sala
tout ça là pour jeunesse lelo et comme penda et comme na force mususu donc o meki ba tumbi o meki ba bomio donc to ya suna lo yengete ke o ngana ya nani so ngana ni te tango ezaki ba ko ezaki o ndeko ya boyo bo memango lelo su ndeko ya hein ndeko ya yango ti tuni su makambo wana te vraiment to senga penda na bato bazo kamba mboka ngo Congo so ezaka président Kabila oui to yeba ke za ye ezate ka bomba maka hein aboma mabuma pona nini bimaka ka to mona yo ke zaka nango yo président Kabila bimaka to mona ke zaka nango yo po to mona to ko mona ngo déjà na ba signe ebele la kisi ba signe ebele la kisi kinga kati ba image musu to mona boye président Kabila bazo kumisa ye rais alati mo linette na ye nzambe alati mo mazopo na ye pe mazopo bon eza nango pe lem su faute à président Kabila te ka faute à so ba congolais photo la mukandi photo la muka mais ya fachi zaka ba erreur grave o salami na mboka Congo RDC parce que to yebi nyonso leka ki ba histoire tout to ko raconter mon souté to bi histoire ndenge leka ki ke yo kendaki madi pa kendaki madi dabo ya ki ba condition mais yo ndimi ba condition wana ta ba condition na erreur memi biso na minute ba congolais balingaki Joseph Kabila asa suna mboka wana te mais yo olingi ko o sauver avant dans la mboka wana likolo yoki balobi likolo lokosa mbongo wana yem ta lobi yango ngai te ya boyoki fois pe se bimeli ya likolo lokosa mbongo ngai te na lobi yango mais ça va pas mingi parce que souffrance toi qui nango yango ka zo continuer mais ya fachi na bengo ta ya fachi na mayelo za nango mwana poto pe solo mwana poto pe solo bozomona ba contre molema bazo bwaka mayele ni za nango ngwana nga ba propos teni zo concerner bango ngai te déjà meilleur na benga ta ya fachi na mayelo za nango vraiment et ça n'est pas si mingi parce que muto yo soit disant yo nommé mais olé akumisa neyo akekumisa ne muto mususu na moni penda keba bako tshilo pe poison okufi be keba bako beto pe masasi ne ba betaka président Kabila Laurent Désiré Kabila ne akufa na masasi keba bako beto pe masasi pour déjà muto okuti yo nommé premier ministre ola kumisa yo akumisi ne muto mususu keba eloba longo nani bokecho lo banini l'air est grave hein eloba longo bokecho premier l'air est grave peuple ndenge ninyo l'air est grave donc faut boye bango ke président ya fachi bako tanteo na ndenge nyonso keba bato ozala bango pembeni keba baza banguna parce que yo te premier ministre mais ya kumisi yo te ya kumisi ne mutu mususu o sa longo na pouvoir ezala raté yango na bandeko to la muka vraiment na ebité idée ni sala ike la muka ese botama ediga mokonzi mais quand on explique parce que na osonga ka to la muka pepe to la muka nani ah donc na zo baka to la muka on appelle yango ka ba madi di pe maman la muka bimi hein na Suisse ta bayokani oui ba pesi malamo kombo to sa nene o photo la muka muta pesa komo yona mabuni minene wana o te ba finga ka te ndeko ba finga ka te ya to na plateau ya banus mboka na moni muta zo ba pemela nga na mona komo pesa position alaxi position na ye mais to boy ne tribalisme s'il vous plaît to boy tribalisme so kumisa ka mukonzi moko be kumisa mukonzi na ndenge na yo ko finga te na panza sangwa balobinde alobinde fingi te alobinde donc mutapesa komba la muka soto ye barate eza président Félix Tshilombo Tshisekedi ye mutapesa kombo ya la muka donc mais ya la muka ye abo ya la muki yango zini kibukonjiko vraiment la muka epenza po baba kibukonzi babi kibukonzi fo yebela donc lem su madi do ala madi yem ala ezaki ye azaki ne ya kolala bato nyonso bazala basi ba Rwandais bako bongisa Congo te balobini ni bato nyonso bazala basi ba Rwandais
bongo Madidi azala mwasi nani babi basi ba Rwandais kasi Madidi azala mwasi ya mboka ni Camerounaise oh Camerounaise de soza mwasa Camerounaise bungisi mboka Camerounaise ari na bana ba Rwandais bo comprendre babi circuit so ya ba président wana bazana basi ya ba Rwandaise donc lokola bazana basi ba Rwandaise mboka Congo eko bongate parce que basi ba Rwandaise bazana ba diriger baza ba pion baza kopesa ba info donc sikoto bane Félix Tshisekedi azani ka pion to azana tama karama balombe service ba sécurité ya service à renseignement ya renseignement te ba sécurité ba ki bato baza sa boulot mo Félix Mwasi Nazar Rwandais, Moïse Katumbi Mwasi Nazar Rwandais. Donc moi ba sa eloko malunga na Congo ezate. Mais est-ce que Moïse Katumbi on peut na okite ba panzani na Madidi te? Ba panzani te. Panzani te c'est le ba propos na Moïse a dit à travailler na Félix te. Ah, ça y est toujours côté opposition. Côté opposition mais bon Madidi babi mtano soutenir Madidi. N'importe quoi. Babi mtasali yem tabimisi mbongo pona campagne. Yem tasali nyonso ba fiche banini pona Madidi ya pouvoir wana. Siko lokola ala chez Madidi batu ba mona siko Madidi banzi soit disant ba menga ba banzoi ba bimagebele bele wala ba ozala souté parce que Madidi ana mbongo te. N'importe quoi. Ya ko bisa bango ko? Na bisa wana. Yebisa bango ba Holanda biso. Edo flash Holanda yo na Edindala. Vraiment bon comprendre Madidi pe côté na ye il paraît balaché na n'importe quoi balaché na ni na balaché na nani na Moïse Katumbi bolanda Edino te alo balabi ba n'importe quoi babi Madidi balaché na Moïse Katumbi yango bozo mona mikolo ba marche za souté Edino azol balabi ba n'importe quoi tozana réunion mo to sale manaki na minute na pesa information bozo a chance ya gozo information wana parce que biso to ba souté réunion salemi ba marche pacifique et Zobanda Nakisasa, il y a chaque commune, tous les étudiants, Martin Fayou, la zone, c'est la barrière, Nasiodia, Naokanayo, merci Nao. Donc, Martin Fayou a sali la réunion à tous les jeunes. À titre d'information, Ndengba Bimisaki, Premier ministre, Marguerite Oedino Lobby, donc, ba jeune étudiant, il y a IPEN. Ba telemeli ba policier ba linga ba sanet ba buka ba messa na bango ba étudiant ba te ba inu bozo buka ba messa na biso par rapport à quoi parce que position mboka ezo kende yango talo tous les présidents tous les opposants au bazana Congo bazana bango ba commerçant basala la politique té bazana bango apolitique alors de deux ba o nyonso bazana basi 50-50 ezala côté mobile et à la côté à moi aussi, aux 50-50, bazana bango ba infiltré. Félix, moi si nae 50% rwandaise. Azali ndeko, ceux qui n'a pas été pour ba kuma ba tango pesa pas ceux qui bizima kaso buruberwa ou asimbi bizima kodos ou asimbi bizima kodos ça la musicien attention bizima kara ceux qui ruberwa ceux qui na ceux bizima kaso ou asimbi armée na mboka nini téléphone me sonné. Bon comprendre azo solo la masuma kama très important mais ouais téléphone siko na yeba nanu Edgar moko di président mboka Congo RDC saka nani na éviter o éviter Martin Fayulu o bomoni ya Edgar mo yaka basa nation de Zolanda yo alors ngakule nation de nakana merci pour comprendre kaka président mboka Congo RDC ya lobi saka Martin Fayulu mais biso to bi keza fachi mais tu comprends répéter premier ministre Abimi bazui na bango bakumisi na bango fatite mais bakumisi bakumisi d'une image wapi bakumisi na bango na ni Kabila Kabange vraiment on a quoi comme ça bino ya mwana ngala nakina souci mingi na ba mboka Congo président za kanani oui ça va président za kanani to baté président na sio dia ibsanga na mboka na biso Congo RDC président za kanani parce que premier ministre Abimi auto bimawa ola kumisa Fati Chilombo ola kumisa Fati Chilombo akumisi na ye Kabila Kabange est-ce que ça a sens n'importe quoi ça pinda na sens te vraiment yango biso to kotika makambo ngo po babaki peuple congolais nyonso babaki atosa osala politique te mais politique olanda yo yango na moni penda ke politique comme kangangala nzoto
mais na okima ngo gapo nga lingana nga penza ngote mais okima ngo et puis il faut expliquer biso politique na biso ya Congo il faut marcher comment politique na biso ya ko kosa kaka ya ko yiba kaka to comment to linto yeba politique ya mboka Congo il faut marcher ndenge nini merci yango vraiment na ba nyonso o ba ko landa biso dembo we mona peut-être nga intervention na eza nini dembo we mo yebisala no to yeba nano na mboka Congo RDC présence à Kanani. Bon, on vient dire l'image, bonjour déjà, merci déjà, il y a un plateau na yo. La personne mbote la fan tout ya Panza Songa Congo. Bagno surtout balanda, balion de la presse ne bakambo. Vient dire l'image, non la société mo quoi que soit. Ba bi ko ya comme le roi de mo quoi que soit parce que mutu moto va pambola ye banda mama médier banda, banda mama lisamwe banda mutu moto ba lobana mo quoi que soit. Donc malwana est aux l'unique, le premier et l'unique. Non, OK abecho na mutami balete. Ah oui, c'est ça. Et dans la bateau va kabela mutu 10 000. Balati c'est ba J3, balati c'est ba Yoji, mais à tout cas on monte à quel boss. Et on a bien ma camamoli, mon bénédiction. Donc totalement la étoile moroté quoi. Donc étoile a dit nos images dans des mona batouté donc c'est pas pareil. Bah mbote là surtout ba lingara les lions de la presse parce que moi je suis une lionne hein. Bientôt. Donc on a vraiment rendez-vous la lionne dans 2 jours dans 48 heures. Ouais c'est ça. Donc boya et belé donc rendez-vous à Moko le 25. On a besoin de YouTube, on a besoin de direct, mais trop sepela, on a bino en live. Te na kati système ya nini? Mais fallait katango te fallait pas moi. Na tiki mande, on comprend te, na tiki mande awa, na longoli ka oya. Ba mona ngo ha. Ba mona. Boya bo mona. Bo mona ba si ba ba. Bo mona azara bande fazara nini? Ya ko simba ngwa live, ya mona ngwa live. Donc na beng sibino surtout ba Moussa Toko professeur dans la France, dans à Paris vraiment et ça a eu ce plaisir oh il y a vraiment moi ça qui toko boy. Oh moi ça qui toko vrai bébé ba lèvres roses à se maquiller na été hein. Babiko tu ba kabela 10 il y a 20 cm là synonyme ça qui toko. Oh ça c'est mes cheveux naturels. Yo ka bisa ça boy bien haute. Donc c'est mes cheveux naturels. Maman na boy bio na bio, no so ya bio. Na sepe kuna ya na. Maman na ngai. Yebisa bango nanu. Bon comprendre azakane bio. Yebisa bango mboka na biso Congo wana RDC wana na somba pe mokonza mboka. Bon pour le moment président Mboka il a Félix Tshisekedi to tapé de côté té. Félix Tshisekedi né asa président actuel. Il y a 4e république parce que la première république tozaki na monsieur Joseph Kasavubu, deuxième président Ezaki Joseph Désiré Mobutu, troisième président tozaki na Ezaki Joseph Kabila parce que nani Mouzé Laurent Azaki président élité. Yazaki rebelle. Photo tient au temps de la place. Mais quand même beaucoup comme président. Quand même beaucoup comme président bien sûr. Oui. Mais c'est tu comptes ce qu'on a. Tu comptes ce qu'on a. Et dis-nous une question. Bon Joseph Kabila Joseph Kabila Azaki élu parce que par rapport à qui tricherie wana mais Azaki vote na peuple congolais. Babetaki masasi tata masasi te ka babeta tata masasi pour kufa pour papa déjà kufa la masasi te ba étrangler kasi na étrangler et complicité nani nazaka na Congo ezali complicité nani Vedino obu sanga bat bola na yebisa bat mabo c'est très important. Oui, papa. Bat ba yebaraté Kabila le père azala président. Oui. Vous comprenez azala président azwa on a force qui rébellion. Si. Vous comprenez? Oui. Mutoyo a sali 18 ans étant en tant que président de la République au Ezakina 3e République Eza Joseph Kabila. Oui. Debola na bomona to banana Joseph Kasavubu to comme na Joseph Désiré Mobutu après to comme na Joseph Kabila. Ozaki 3e président et notre 4e président de la République mais ils ont béton ma belle la hiérarchie. Ce que je reconnaître Laurent Désiré Kabila c'est que la lobby na ote kaena reconnaître de la République Azala qui président de la République par rapport à force et à rébellion. Oui mais à sa président il était considéré comme président de la République. Est-ce que vous comprenez? Oui mais est-ce que vous comptez des polani le la République il y a une République bon na République il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila na nazaki premier ministre na zaki boy gouvernement les zaki banani. Bon, nga zaki na apela mboka Congo te. Ah siko moni siko. Mais siko doyebi ke azalaki président. Oui. Azui non. Parce que azalaki président parce que azalaki chef ya ba rebelle ya AFDEL. Alliance de la libération. Bon siko soto la ni mboka Côte d'Ivoire wa alors na bon ba Côte d'Ivoire mababa. Mutumo j'ai le mot nga beta nga sa pe coup de na mboka Côte d'Ivoire, ça pe rebelle.
Mais ceux qui ont réussi, ceux qui a réussi, ceux qui a réussi, le coup d'état naïe, c'est un président. Bengani président qui est, il y a quoi à se procès, en tant que président de la République, là, on va reconnaître que président. Mais pour reconnaître payer, il faut payer à créer gouvernement. Mais si Kabila le père, à ça il peut n'a pas tout, on va gagner gouvernement. Pour ça, n'a pas tout l'obité que. Mais à ça président, tous les cas. Quatrième gouvernement, quatrième république Nabiso, Yangwana Ezaya Félix Tshisekedi. Félix Tshilombo Tshisekedi. Il y a pour mon arabe comme on a ya mon Christ comme Joseph. Pour ce moment on la première présidente, la troisième, bah Joseph n'a pas désiré des Hollandais. Pour deux combos en Inde et Balanara na Congo. Donc voilà. Bientôt comme appeler Joseph. Joseph Tshilombo. Ils allons peut pas citer pour nous comme ça. C'est comme si pas Joseph Désiré Félix Tshilombo. Oui. Tout baptisé déjà. Donc voilà, Premier ministre, soyez les bienvenus. Mais bon, la bise au Congo, c'est un soda. Mais si vous Premier ministre, comment Premier ministre Wana va nommer Premier ministre qui a qui Koumisa Kabila. Remercier Kabila, le que a remercié Félix Tshisekedi Mutazam Konyamboka. Il y a qui Koumisa et ça Bilili. Il y aura la bise. Au moins, il y a la bise. Son cas sont à Zolanda. Ah, Elston Kass, mambo te siko ça mais c'est un bon commentaire parce que tolobara 20 tolobara na batu aux Hollanda aux commenter ça fait du bien et ça la paix que cerveau na ngape et si on a bloqué et ça ko élargir raisonnement tout va penser na ngai na continuer ko lobe motiver donc yo tala nga bozo lobe lote toujours ba like mais moi manzaka et ça la moins bien oh bien na bien lobe ni quelque chose hein so ada mwindu seba so ada pembe pembe américain c'est son mère DJ merde oui on va parler de congrès ah namoni Elston Kasongo Elston ba mote na lo sako dans un besoin mon le 25 moi ma virombia o kata mbuibu ya boka moi ma virombia je ne parle pas bagaleki jana wana sika on ma Congo zela na to sida sika on ma Congo comment ndenge zana esenga discipline militaire pourquoi parce que bana ba civil tout tellement excès hein il y a vivre il y a kola na bonne vie bobo sana pas sanzala yo peut-être mo zaka mona militaire yango te nga siko na lobeli omoni bana omoni bana mobutu akena makambo makambo fait dino ba petit m susu mutu mo etama kola na bonne vie akoma manquer peu na sala ngi po nini papa banga futela mini afai na ifasik atando sala émission bolonga te maro akoma manquer fait dino obi to kosonga to ko tapela makambo ifasik po na moni boto corriger pe ba ta ifasik non, on va bien, bon, non, on va bien, non, on va bien. Maître Cobra, Maître Cobra, sécurité. Bonsoir. Maître Cobra, bonsoir. Bonsoir, déjà, place aux Ali. Commentaire à elle, Aza, Koloba bien. Bon, Nazo, bien. Merci déjà dans le commentaire. Pour la contribution, pour la contribution par rapport. C'est là qui va commentaire. Question na CP na lobby merci nandenge au participer na émission au participer na live oyo eza bien mais na comprendre bien té na zolo ba bien té par rapport en quoi pour na répondre facilement bon nasi odia qui pétenos badi banga moi les toi mukasa ibisha bish hein ni même au jibimpa ah la lionne bon lol yomoko merci pour la participation c'est pas gentil par rapport à quoi ma chérie merci pour la participation non mais on a comprendre hein c'est pas gentil par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est pas gentil par rapport à quoi? On a ébisso, on a esa hiérarchie. Omoni cobra mettre cobra les lios à ta. Kasi lo sa côté. Ah mais omoni linga no ka boy ba kumisa. Ya linga boy. Ba beta moi cobra. Ba kebo ba biloko la TV dino ba raté. Ata musclé ata ma boko. Kasi ba biloko la linga te ba bien ça. Ngaka bien ça bukole ya. Moi otume, moi tata mi ça la bien. Ko so la meki ka boy litamba ya loboko mama. Oyoki ya mettre. Ko ya magena musika ta ko beta ka lokolo mama boy. Donc match là li yebisa bango sikoto so na masolo na biso kasi on a le but nga non asa congolais pour ambaloso toeba premier ministre na biso ba nommé wana kasi on a le but pour nani na ko kumisa na lobby boy président actuel te ke kumisa ne muto asa longwa na politique na biso à Congo politique na biso à Congo est tellement désordre Monica ndenge yebisi yo ndenge cobra lobby ça c'est pas gentil abaki na yote abina ndenge cobra lobaki yoka cobra seki kaka
tokosola match ya bien nasi odia champion na ebite so zaka na mboka so ko kima biso na Paris na eba te bando bunga te tokosola cobra tokosola tala yo cobra yo da cobra ngamo la piton donc match ya bien to vivra esika moko makasi kana ba reptile makasi na ba reptile donc match ya bien Edgar ni ngayo ka boite Edgar Vedino omoni ndenge hymne national ya Congo de to monaka debout congolais ndenge bayemba yango na Zaïrois dans la pendenge kabona ndenge ça confus eza ndenge mo na gouvernement na biso ya Congo vous so comprendre ngande na bona bi ke yonde président le lion celui kamoro bi la ke dembo yo community manager ou bien chargé ya likambusongolo na roke kumsa pata pliste oh pata plus na rokumisa pata pliste na rokumisa Teddy Molate na rokumisa étoile te parce que rien à voir mais c'est comme kende vers bango c'est qu'il y a quelque chose où les cas tu wana et ça politique et cause à la politique à vous sommes déjà toujours les logos ils derrière autre en français il y a un anguille sous roche donc ça les logos ils na sali banga wana pour ce moment les banques ezo ninga na bo soit nyoka azana se soit ligoro d'azana se soit au mona limakele lepe azali donc il y a quelque chose qui ne va pas pour jamais nga nommer président et ba nommer premier ministre na kende roluka ancien président à moins que soit to ça va coûter mo boy ata maman abotinga no kiyamba été no kiyamba muto apesinga honneur donc voilà est-ce que tant to yoka ke babi ke mboka na biso bateka Kabila a trahi mboka nani Félix na ba acta boy ndenge yimo premier ministre a communiqué ko kumisa na ye ancien président tozongi place yango kay kote kamboka ya na problème te yepe so za mbongo osomba mboka osomi parti na oto yo so mo bateki mboka so bazoteka bacheli yo 100,000 yo lokolo osomba ba bilamba ofinga batu ka Félix so rateki yo lokolo ache 1000 yo lobite Félix ngaza 1500 na lingna so par exemple Zamba Ndangi po Zamba Ndangi nde sa botana ngo etungama na ngote baotonga Zamba Ndangi oyo biso ya ozone bon soki Zamba Ndangi baotonga seka libula diyenga nde tikali yoka bakombo badiyenga sikoyo soki Félix azoteka yo mpe fo somba mpola nini o rester toujours na mabele ça sert à rien alobaloba yango dayebisi bino ke makambo ezosenga basoda bazwa poste ozomona esenga basoda na bana basoda parce que bino bana bacivile bokomi teti trop solidarité ezate okomi bapoli partout banda batiela bino kosomba caméra na micro na plusieurs mensualités ekomi si bino mal à la tête alors c'est pas ça wana libanga na molili okomi te libanga na molili to ba solidarité po soki to komo teka mboka etika mki mwana vie du na ba caméra na e au braquer aussi au teka la plusieurs mensualités yosolo wana e kasi na bon point so tchako na ces discours bateki caméra na plusieurs mensualités yo sangi caméra ya ndemo wateka mboka na plusieurs mensualités donc bateki mboka yo somi mboka aussi pouvoir donc c'est pas ça ba politicien la biso bo fungola misu parce que ba 50 ans plus tard au monde na debout congolais ba mbele biso avec qui nous bâtirons na debout congolais na hymne national ya debout congolais ba biso nous bâtirons on n'a pas besoin de nous bâtirons des gros biso 20 ans plus tard 50 ans plus tard 60 ans plus tard 100 ans plus tard non Mobutu et pour la tête que polémique ya nini dictature zonga na mboka non Mobutu a biso il faut bâtir pour que notre pays reste toujours plus beau. Il faut qu'on bâtisse tout de suite les plus beaux du Zaïre. Les Amboka, la souffrance est toujours intacte. On a Mboka, on a moins 10 000 au Sombi. On a malé, mais Mboka, il faut que la beauté, la harmonie, la tricolore. Mais le Mboka, c'est béba. Hein? Foule partout, il y a un qui bout à ça. Ah, si il y a un qui bout à Rabino, il faut que tu aies fait la bino. Eh, vous boire à boire à Banzembo, si vous boire à Bani. Il y a un qui a boire à Bangote. Andrada biobenga ita kobenga esala bien Andrada photoka na bien ba kombo peza la Congo ka photoka ba kombo peza la photo ni photocophie photoka le meilleur photographe ya so akanga na solo na poto boyo kanga photo de point ngabe faut kanga photo moi ça va faut kanga photo quand même pour kanga kamite nga pour kanga madame deuxième première dame bimi bon yebisa fulu na Kinshasa babi soki chatini ngobila boma pe batebele na mboka soki mboka ni na mwana boy yende akomi premier ministre soki
Akomi nani? Akomi so gouverneur à ville de Kinshasa a remplacé Yandri Kimbuta. Siko déjà de obi congolais madaye moko azana fan club ya politique ya Congo yemora mutumo arobi misolo biographie beto biographie moko bové dino totalement na pototi mais so ke beta la Wikipédia beti edino image est-ce que obi ba logo Wikipédia comment pona non lukate ke luka siko ke luka pour congolais la biso congolais makasi na bilo donc abimiso de na de identité non yebite so ke betara Wikipédia edino image padasa sida congolais ne ka siko yo edina bala raté après siko photo yebaka ke moni Congo toi trop biblique yamara mususu ya likambute ke yo tika osambela eza yo tika osambela te mais il faut réagir, il faut booster nos efforts. Osomona ba esprit na biso tenga na timba te ko timba ko sama timbo za ko esikoka ba ninga na ote musu ya bagatimba me ba ote auto craquer moto apona mama mwasi siko yebisa ngomi ko craquer tina ba momi o mo te ka ba kunzulo ko mo craquer nango ba suka ta pouvoir Congo zango ndeni so ba peso pouvoir Congo eza pona batu no so tuba kota na ville oui et ba kunzulo no so to ko mona yo komika Comme monte le kunzu. Siko vient on peut Zakari Baba ce micro azolo ba trop contre ba. Te Zakari Baba ça a foutu franchement. Te one of mon vieux Zakari Baba soit mon ambida mon la kodo le roi ngai otimba motimba te. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dirais ça? Est-ce qu'ils sont ma terme parce que ils ont occasion au Lubana pe Zakari Baba. On a une question hein. Au komaki honorable franchement. Azongeli sangu au komaki tu honorable. Et tu as na ba seconde et tu as kara quelques escaliers au atteindre poste mususu. Il y a ba ministre, il y a ba sénateur. Donc il y a ba bilo rebellé, au tu as kara quelques escaliers mais au négliger ango, au saboter ango pour rien. Pour rien quoi. Et après na parlement, on a parlé et on a sonné au salut soba na ba soda parce que aux années grandi na pour soutenir yo. De loi Zakari. Wa muto tambola na monde. Macron yo a commis président de la République. 2 ans passés tout ça qui na loi Macron. Loi Macron oyo a quitté ça qui transport na 75 €. Au transport pendant foot en France, pendant foot on a plus de 100 €, mais loi Macron a quitté ça qui a comme qui premier ministre à finance et a comme qui ministre à finance a quitté ça qui ba prix à transport. Oui bien Rambo le bana très bien parce que aux historiens mais yo comité na parlement en aucun cas au bundeli ba camp militaire en aucun cas au défendre bana ba soda au ba sa ba leki na yo bana na yo ba petit na yo ba nièce na yo en aucun cas au sale logo mo ba tana ba toilette ba wese à camp asala lingala facile te lingala facile et endinga na biso ye ou pas to linga to bandolo ba lingala facile o lingala facile lingala lo ba déjà lingala o ba lo ba na camp militaire yango ya memango na media et lingala terme les termes militaires donc les autres ça y est les ala terme militaire et le bandolo ba na camp ba camp kokolo ba ba camp tchat ba camp seta ba camp bumba tous les camps moi la toi botami na camp na rotuna bambila ayebi ba code douana ba moana et ça la maille vraiment des aboy asa déception pour na biso parce que au uti likolo kitina c'est vraiment la honte. C'est vraiment la honte. So la lisangu o bande suko fofiler la bana na biso ba chroniqueuse o ba benga biso ba youtubeuse ba chronifuati mais ezala dommage parce que émission ba dozala eleki na TV après na YouTube hein o fofiler sous na biso impact ya soude impact kozala nango mais niveau ya niveau ekiti hein niveau ekiti honorable ozongi sous lisangu vedino yo ba passion parce que baza honorable ya pata punya vedino yo ba passion RTNC to peut un exemple ba passion RTNC ba bité ozo gérer ba journaliste là surtout RTNC hein oui ozo gérer yango ale siko kala ba désharmonie ya ba kama parce que kama ngopendezana obaliete obali na oyete ba kamalongo kaka ba distra yo kotu ba ranking mo ya tina kamalongo wanya do ya tina ya donc ezaba la ngotina okoti na ba ya malingala facile ngana o me wa comprendre ngala ba lingala na ba ya bakanza kutu bokokate parce que makonza milolenge ezala na mo mukete beta na langila pe pour la vie kena langila ko boso beta na langila ko te to parlementaire déjà comprendre to parlementaire déjà nga kota partout donc parlementaire on comprend bien dino o comme va ozo gérer vraiment journaliste même sous sans journaliste
na RTNC bamona boye vu dino osongeli ba live est-ce que vous êtes dans la live non yo na RTNC bamona ke vu dino fa na bureau na bamona na ba live asaka direct TV kufate ezali direct TV zakaiti te na bi ke direct TV la chaîne na télévision ya na bi direct net ma Facebook bozongela susu bamona vu dino yo wana sur na live na téléphone te za honte eza honte ainsi ko exemple ya muki na roloba pour na Zakaria ngwana tika na quelques escaliers mais na parlement à défendre les bana ba soldats donc ba bon courage mais tika des polémiques parce que ba polémique ba insulte ça sert à rien parce que ozalaki na kacha njungu ko kana ba émission ko insulte ozalaki na kacha njungu ozalaki na kacha parlement o memeli biso lo monte to moni loi moko te ba komi Dembo Zakaria va répondre au pamba te faut répondre il faut répondre o makambo na zolo ba oyo parce que ako ça on de Sonia ngana mwana soda ye ndenga za boye atangi classe aza honneur ba mbila alors bikuta tina Mobutu aliala Mobutu wana ba pesa ba $60,000 ba pesa bango abetisa ba wenge na ba foire ba maki mkebai ba abimisa wenge ba bindendi eza problème te yanga lobi ngai te na kasi on lobi te sikoyo eza problème te bango baza so ata ba la bitenji ya problème ata ba bricola bango ya problème siko moni mayele bango ba mayele siko epana yo po ani moni stratégie na yo opanza au panjango aux équilibre parce que mutu msoko yino la rakini boye ceux qui oyebi ndenge ya ko discerner ngote ça sert à rien à tout ça ba diplôme parce que tu es déjà un docteur so total à niveau bagage intellectuel aux à niveau ya doctorat aux d'habiter ce diplôme na yo pour y déjà comme ça la thèse na yo après je ne sais pas ceux qui aux qui déjà diplôme na ya doctorat aux un docteur au stop tolanda ata la parlement wana mutako kokana yo vie Zakari azati batuni sona kinto na poto docteur question docteur na kini suka kana kini na poto ko ya moni non diplôme ya doctorat na Kinshasa partout dans le monde so validé on la Kinshasa parce que le campus ne te validé le vanu moi le vanu te validé parce que pour atteindre niveau wana azapela ba diplôme soit si on a niveau ayi penza est-ce que il faut que tu na ba polémique on a kolanda kasalo be ngeli sangu yango siko fo ndo finga redi no azonga lisangu yango fo ndo finga bando ba ne mais lisangu na eza bo singa pena mona penda baba baso niveau kitimo mukepo te mo mukete kitivo ba émission sala wana eza même pas yo côté ya rabisoti ala niveau na tambo biso pe na msuto koti makambo na sima na yo mais ye moko lobaki yango président ki yango atikali kaka uniquement na ba événementiel ba grand événement net ndeza babik ba sala hommage à Patrice Emery Lumumba ba marché wana ndeko yela biso bandi ko beta histoire ndenge zalaki comme dernièrement vandaki na fleuve Congo so expliquer biso pourquoi bandako za pembe na fleuve bandako pesa mu Congo na Congo Brazzaville on peut ça biso explication en tant que historien et là ba bloko yo ko sala o pesa biso cours ou bien neti nino école ya formation forma batu ba D4 neto mona bana basala en alternance oro fungola centre moko ya formation bongo o bana relaxa batu comment ata ba éducation civique et morale comment to vivre bana ba fumeur wazawana ba boti bana intelligence debout congolais zaïro dans la bible yemba ngote il a préféré à l'accès ba code pénal ya Congo bazala ngote ofungoli mo centre moko boye ndenge ka na stratégie ofungola ka direct na stratégie wana otchaka kitunga na zandu bato wacha 1000 francs donc ils ont bon peuple congolais oyo yo fungola na ngoche Bible sur le fulu te makamna lo beza mambo nini te parce que ngapela cha 1000 francs na kitunga ezaki liboso zo wana à l'époque biso ba kombi ba desa esetu anda uta DGC barré banda otema liboso zo place wana ndo tshaka kitunga après kitunga mso za côté ya Itaga mwena Itaga na chimuto akende côté ya comité yeleka nini Edino kotana longola raepe temamna le bisa bangote to solo la pena entre ba commenter ko taka na ngo nani ona ngalo bina ça vena ngai Biblos le fulu apesi mbote gouverneur Biblos ya wa wenge mu j'adore ka futi mon vieux mobala molai j'adore ka futi boni dio Biblos le fulu apesi ba mbote hein Biblos te na moni te fedi le gouverneur rio te na ça Gédéon Biblos on a te dans a besoin mon le 25 bato Zakari bana na o ba na kati ba média ba chroniqueur ba chroniqueuse bomeka ba bino kututé so bo bolanda biso bo comprendre na ebité
ba kamba zuru ba na so abimisi na ngopi api loka ba lie ba 1000 euros pa yemoko yeme baba baswe yango 1000 francs Théo aliaka 1000 francs talobaki ga to sunga ye afunga la chaîne abimisi ne sto wana mama so mbote mingi na mama na biso Solange maku abi kuna mboshaka 2 personnes ngila merci vraiment batutu yaka kop mingi kolobeza te cameraman Maman Solange Makungila minga kolobeza te vraiment to comme la souka masolo na biso le 25 eza samedi le 25 maman na événement on to souffler gâteau maman na événement soko gâté au samedi Peter oh mon grand frère ibisayiko mon grand frère mon grand frère ngande dembaki ayeja ona lengo ayeja ya mama yoka makama titi ba lisi to boyinde we hafunde kanga yema chichi yema chichi Peter ochudi ngande dembaki dimile kola wolo dimile kola wolo kina we kola nelo Paris. Merci champion Samagura. Le 25 c'est samedi un an. Ta au fait un an ka kiso kawa Lion de la presse. Te kombele antoche walanga les Lions de la presse. Antoche ke la Paris. We kola Paris nyo e fula. Qui a la mpere merci vraiment oza balion de la presse. Ana lengo la manyala ngena shekeleke on tetela yo makasu ana tetela ke bafumbe okutikena aile kaile ekumani ele mutetela bisi na nzata merci vraiment baine so bos landa kibiso na moment oyo merci Edgar Mokondi Vision News TV merci Nancy Odia en direct Nancy Odia samedi faut pas oublier rendez-vous à Moko. Photo, cas, vidéo, Andrada, au une invitation pour mettre, il faut bon ça déjà matériel. Pour y ba photo, il y a photo, même il y a principal, même il y a Sima. Bon, comme on a adresse photo. Donc, adresse à moi, quand il y a une image, à Otigoloba, à PCG adresse, et la référence au vini. Et ça vient les rois. Vine les rois. Donc boya ebele bon ce soit lingara balion de la presse beaucoup de vrai bébé. Ba Edgar Mokondi wazana mobile peine tamba pia beauté. Nasimba eto la salle la ni Edgar Mokondi Vision News donc sur le terrain mon ba vrai bébé dembowe moment ça déflagrement à Paris bon na ba étoile d'amour bon na étoile brillant du matin bon na te belé bon na ba ta please bon na ba Teddy Mola bon na ba Francis Wiza FM bon na ba Ramsès garçon bio Ramsès garçon bio bon na ba te belé bon la kaka ba Gel Wumba étoile d'amour bon na ye on ça sur le terrain ba diamant noir ba diamant rouge on a surtout aux alango ça dépend ba Carolingi vous comprenez donc diamant des étoiles wa diamant wa mende te ye kuta leki ya mende aleki diamant mende zalango donc ba diamant omona zambela ba classe ba te mo ma pasteur o za sundeni yo kuma pasteur awazala lo yo lo baka isili yo musano bon ma passé à Clarisse Lizarazu babi bon combo zongi lisusu on peut senga combo singa mais combo ya kalezongi lisusu ba on a vraiment la bienvenue notre grande sœur et ça plaisir yo mon bon on a besoin Bible épée Clarisse Lizarazu azala parce que niveau Bible royale la biso grâce et ba bien ozombe la formule oza alité ya mibale ozombe la formule o alité ya ozombe la formule oza alité ya diamant noir Y'a le batté. Y'a le bas la vie. On met la formule, on a la diamant noir. Quand on sous, on a la litéa. Oyoki, y'a au moins marambo, comment yango, que notre tour mututu, a yanola yango. C'est que je viens de vous dire. Donc, merci, on a les merci vraiment. Merci, je suis de cœur avec toi. Donc, et ça l'a bien mon vidéo, na biso, partager yango. Pour ko panjara sango pour panja sango tozana pour na conflit mais tozana pour na wede mboka là où ba comprendre te biso tozana lingala biso to faire comprendre bango qu'est-ce qui se passe hein et là blom soit to lo barate bazo ke na à travers tel mais bla 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 maramsu mo capter et là donc voilà merci beaucoup merci pour na commentaire merci ande bolanda biso nanou diamant noir
donc bokomona ye pe en direct babi mwasa mwindu bamwindo ati bamwindo angolote ya yoza bamwindo ya diamant talaka diamant matière brute so bazwi yango vraiment na basuko pour chaque matière brute eloko nyonso surtout balongola na nzoto na ye ezalaka talo so na lotanga babiloko eza na diamant noir te Edgar bokonza yo somba opamba pardon te bambongo Edgar azala yango na boyangai babisou tokutali bongo le 25 donc on est ensemble même moral bokoko toujours na ndenga spiritualité avancée donc toza wana demba wemo. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene était ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, il nous a toujours battu bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À heure d'ouverture, la chose à de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Koluka Mundono te. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, édit nos images, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la recherche de la à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les toujours team de la police, tous les fret par conteneur, les fret maritimes, dans les fret aériennes ou tout team dans l'avion. Le team de la petit colis, la police express, où c'est là des jours. Et ceux qui ont un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à Napoto, au salut Marano sur la kin, la ndenge et abisso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tien l'élo, aux huiles l'élo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.